likambo na nina lobela ndeka na otolo ba izate kito zonga na to pe to bongisa to pe nititi lelo so komi bondo za boye ezanga outi koloba no bien ba camarade ni mais c'était pas ça ya ngonde mdenga ça kito kamona non zéro oui ce qui le on a commis boye za yo na ndenge fait même comprendre nga fait comprendre nga so le on a commis boye za yo na ndenge ni ce qui le commis boye malheur yo zo vivre ki ndenge ozaki na bozwi na yo nande okomi lelo ndina ucholo bano ezangai Diane donc souffrance on non songa zo vivre na ta vie nanga yo la cause nango bien sûr ngam na cause tala pardon aussi mangate s'il vous plaît pardon aussi mangate Diane on mabe te yim sanga ni nango ngana sa mabe ko matana ni fo sanga mabe Christian lelo moninga lelo mabe pasi oyo pesa kingai na tango wana n'epoque wana biloko biso to sombaki naza motema libende te na tango wana namona biloko nga na sombaki nga Christian ke bala ngo mwasi musu ba pasi nyoso nga na mona na famille na nga ba douleur nyoso nga na mona humiliation nga na zwa na famille na nga te na tala Diane na bi tala mba tala na ya poso afanti nga na uti ya poso songa nga na upeti tozonga la pesi ozonga la yo est-ce nga to sinda impact nga na yo est-ce nga to mela makina nga na yo to mela makina nga na yo te yem sanga to mela makina nga na yo so wa niveau sanga bo o ma fila na komi ha te yem sanga to mela makina nga na yo non tala mo le nga na saboy mo le na saboy so nga na bo miote lelo bo mi na vie nga na komi inutile partout na tambola inutile ne bo mi nga na bo na maboko na bo mayo le la police songa ta son amour de ta si tu es sur la beauté tu es sur la beauté s'il vous plaît na bi so ina mo na bo na bo mai ça na bo tu es sur la beauté kabona na mwakala ouais to kabona kala ntomtakino sa vie na yo pe na simo balaki na yo denga pe na sima tia pe na sa pe makambo nanga bobala te na osala makambo nanga pe nazwaki pe yanga sabi foyer nanga pe voilà nazobundana ndenge mwa mbala ezalaka mais sinon amengi kotalisa biso boutaki nde mpe mwa mosika na mama Diane bouti mpe mwa mosika boza mpe na mwa parcours mwa histoire ya OP apportable ya oyo ya malamu na vie na yo oui bon pour nous honnête par rapport à biloko on a vraiment rapproché mingi ezaki premièrement ezaki d'abord entourage na ye ba camarades eza eloko nga bana ko betela ngo c'était mille fois na lobela ye tongo midi pour na lobaka donc mo kaza mo so ba camarades bana bazana ndako na mo babimba kei donc kozonga mo to mozo bisaye donc ya osala mo kamuna ndenge na ye quoi politesse teti pe politesse que do e mataki makai susu fi que ezaki moi si bon na meka pe mo ko calmer ko conseiller toujours donc mais il a raté mais yango ça qui to kama sikoyo impolitesse yango na teti na oyo yaka makasi ntango nzambe afungolaki mwa makambo epa na yo po avant ozali kosupporte yango mais ntango mwa sans frais ekoti place ya impolitesse wana eyaki komatisa susu dimension to ezalaki nini ntango nazalaki na mbongo te ezalaki ntango mpenza mapambolinga bandi kozwa quelque chose ebandi suku komata susu eloko plus sana kobeta c'était pas na ezaka baentourage na ye ba camarade na ye en tout moment aza donc moyen ko s'imposer bon osobali déjà maman wa otala biso limbisanga peut-être quand on dirait que na azongisa libala ya bato awa na plutôt koboma libala na bino nazo boma te mais na niveau bozalaki moyen ko s'imposer tenge mobali ezalaki te koyebisa ye bon soit baninga na soit nga okomaki na niveau wana olobane bon peut-être ayokaki te yango omoneka botika ye to omoneka botika na baninga na ye abandaki koloba na ye s'imposer mpe na tema loka mobali mpe nyonso mobali nyonso ndenge atemaka s'imposer devant mwasi na ye et non voilà nalingi boye te sala oyo azolinga oyo ozosala dit que ye azalaki moto moko banisi toujours kose base kaka na makambo na ye oyo azalaki nango ozalaka tout moment omona ye na babar et tout donc na bacamarade et tout donc vision mpena ke azokende no mwasi mobali mpe mwasi libala mpena donc ndenge arestaka ndako na ye ndenge ankadra ndako ndenge balobaka femme sa bakisa maison epa na ye ezalaki bongo su te epa na ye koma bosama mo boye apesaka akanda dongo silika isanga jamais nakolingaka nano azala ndako donc kanga na infidélité te non infidélité na kanga te makambo ye kofungwama ndenge olobi otikaki ye obalaki mwasi mosusu mais makambo ezalaka ndenge ezalaki to ekiti lisusu bon pour le moment makambo eza su ndenge ezalaki te
Donc, Vous passez moi vache maigre, oui, moment difficile, ça n'a pas s'est passé, mais non, je dois dire en Zambie, donc ça n'a pas mon cas en Zambie. Vous avez pu se monter dans moi sinayo. Bon, moi c'est pour le moment, on n'est pas dans bango, on n'est pas dans bango, on a dans une vie. C'est que nous sommes qui n'a commis près que nous avons pas molinga, qui m'a renvoyé sous une zalaki, il a posé sur pas famille dans bango pour nous rejoindre, pour voir on a là. Toi, bien la mission en bango, là, quand tu viens là combien? Combien de temps quand tu viens là? Combien? Christian, Christian. Moi, le là. Christian, c'est un gars. Le gars a des bolons pour aller à l'hôpital. Là, bon, moi, le Christian. Christian. Ah, on te m'a bé, hein. Christian. On te m'a bé. Tu as dit, mais tu as ça pour aller à solo. Pas moi, Andoki. Tu as tiré. Ah, tiré la beauté. Ah, Christian. Mon Andoki. Mon. Tu as Christian. Mon.